Azui moi si le cola une objet ya donc toto le belande ni objet moko ya kosalela punda na ye ko ngande na baluki lo lenge bible lo baka ngande na zui punda na nga boye punda na nga onde falukela nga punda na nga onde mtefalukela nga. Donc tu imagines que biso bas to comment payer ça mibali na biso ba argent pour Bote na balandi na biso nyonso ya Family TV News bana membre. Aïe, ça fait longtemps je suis là. La pesi bino bambote parce que na ebete boza ebele bolanda kajika. Ya bino moko mama bana ebele, ya baleke ebele. Tata mwasi ya bana ebele. Zwanga na fa molingi na kondima. Soko benginga mama leki na koyamba, obenginga yaya na kondima, na ba forme nyonso yo kozwelanga nga na kondima. Jika ile susu. Tobetaki li solo ya ba papa vraiment tolobaki ete ba papa africain nga na kendaki na poto te po nga na azali mutu mwindo tobetaki li solo ya ba papa ete awa en Afrique précisément na Congo parce que naza na Kinshasa ba papa ebele babotaka te kasi bakweyiselaka mukumba wana epa ya ba mama tango mama za kokende kosilisa ba 20 litres ya bakisi ya bokoko iza kokota na nzoto en plus ezokende ko détruire yeso ki ba toucher ya kolobete ya za en bonne santé tolobelaki yango et puis tolobaki lo lengeni ni mobali wana akoki ko sala po a se faire soigner akoki pe ko bunda poete akende nzela moko na mama mais lisolo wana ko suka bongo te nazana ba mama mais ya boto to continuer na koyebisa bino ke abonnez-vous massivement na Family TV News. Boko raté l'émission té, boko raté ba conseil té, ba mission ndenge na ndenge zali wana elongi ya jika pe elongi ya ba mama oyo boko mona kango souvent. Merci beaucoup na baluki na ngambo na lobi mama mbote. Mbote mama jika mo sema. Merci beaucoup Nathalie Lisusu mbote mama banebele. Rashugo dimle. Mbote na biso balandi ya Family TV, mbote na balandi nyonso bazolanda biso. Merci beaucoup mama. Kasi maman a l'objet hôtel caméra mais aussi présenté aux alinani. Oh maman passé dit bah ça ebele ba yebi kaza la combattante quelque part aza moi si oya lobela kabaninga moi si atelema ka pe pona ko landela oyo ezolekana na kati ya mboka na biso pona ko pesa ba yebaza misika yango wana to yepe awa pona ko lobela émission oyo ezotala ba papa oyo ba mimona ka ke bango bazalaka na problème te basi kaka nde bazalaka. Ah merci beaucoup maman passé na baluki lisuna ngambo na ngai. Ya bino ndeko ya bino communicatrice madame Alexitaka ndeko na bino leki na bino yaya na bino mwana bino. Bon tozali awa na émission batela libala pe libota na yo. Batela libala pe libota na yo tomoni émission ndenge tambolaka. C'est plus des conseils pour la famille. Oui. Bamabota na biso ça malamu pe ebatela makimia. Merci beaucoup Lolenge na bandaki na pasi diba entre nous la femme noire. Na croiser na maboko. Bongo ba yebiete mwasi kaka nda botaka te. Mibali balobiete bango babotaka. Bango bazana problème akobota te. Yo en tant que mwasi okoloba Lolenge kani na batata ba kolanda yo. Mingi mama nanga likambo akobota etaraka bobele nzambe. Pona nga premièrement nazokende likambo akobota ezalaka likambo ya nzambe. Soki ekomi likambo yake mwasi azobota te mobali azobota te wana ekomi makambo ya lolenge nini totambolaka na mokili na biso parce que zana maladie ebele pe ezangisaka kobota epa ya ba papa epa ya ba mama pe mais mingi na monaka ba papa nde bachaka ngoka likolo ba mama po bango nde ba memaka zemi mais batu bachaka zemi ezande ba papa na ebite pona nini ekendaka mingi kota ba mama ya ona lobi po bango nde ba memaka mais muto achaka ayebaka pete ke ndenga azochela ngo wana ekotengama ndenga azochela ngo ekokende pe azokoka kokomisa ngo place il faut vendre te pour maman azozemi mais charge nyonso ba pesa ka ba mama yango wana na mama pasi kota na mozindo ezali émission ya mabota okolobete muto achaka kota kate kasi kotanga ba terme te parce que toza bana nzambe awa tulubila kama kamboyo
ekoki kobikisa mabota me baterme oyo ya kilo te me ekoka kokota wapi kwacha mosisemi te mama okoloba mama nanga ndenge tozoloba na bato bayebaka ndenge mobali soit mwasi azemisaka mwasi na mobali azemisaka mwasi na ye nayebi ke ebele ntango nalobi bongo bacomprendre déjà mama pasi alingi alobani mwasi azalaka wana mpona koyamba deux fois okomona ntango yo papa ozokende mpo oyambisa ye mbebo etengama mbebo na ye eza ya kotengama mbebo ya mama wana oyo tolobaka wana mbebo na ye ya kati ya bomwasi oyo efungwamaka boye mpo eyamba bana wana etengami ke yo ozotya no biloko kaka mopanzi ezobeta kaka mopanzi oyo ozoyeba te ke ezotutana mpo ekota mwana avanda ozoyeba te okanisika yo nga nasalaka 30 minutes kutu nga nazalaka makasi nasalaka boye me yango wana te nde mosala ya koyeba concentre toi na oyo ozosala mpo oyeba bien ke evandi to evandi te ezoya wana ezovanda ezokota to ezokota te mpona koyeba wana la parole. Je ne sais pas pour toi kobota ya likambo ya mobali to ya mobwasi me nga nalobaki boye sur 80% nazongeli maloba na nga nakoloba sur 100% 80% ya bana mibali babotaka te wana naza koasime yango balandi na nga oyo ezali internet naza sur et certain nango Nathalie au maman. Vous êtes d'accord, Nanga? Oui, maman, je d'accord, très d'accord, même que moi, si na mobali, mais c'est plus à 80%, le devoir est à l'homme. Pourquoi dans le bibongo, le devoir est lié à mobali? Parce que mobali a bimisakana X na Y. Na côté bongo médical, na banza ba minga nga bazali ko comprendre pe ba maman oyo ba pesi bana donc ba zuize mi pe ba boti ba yeba ki na ko expliquer bango au cours ya grossesse. Donc bango wana bazali ko pesa bazali ko déterminer, voilà le vrai terme, ko déterminer le vrai sexe de l'enfant. Et puis yende mutu apesa ka ko éjaculer pona ko yeba ko pesa fœtus na kati to F na kati ya trompe ya mama. Donc pone comme na trompe et ko banda wapi mama na papa ba yeba na ko sangana. Et musala moko o mama zanango ezali ya ko ramener ba ovaire na ye o ye e vandi kati na nzoto na ye pe na wapi o ezali vagin na ye. Bo excusez nga po na sali mo na kotanga mo ba terme ko limbisa mo likambote mama po balandi na biso ba comprendre ngo ezali bongo disposer na koyamba. Donc juste pour recevoir. Mais maman de asala kate, maman de azakana FT o ya ko créer non, c'est à l'homme bongo maman na kata yo te na sina kati yo bongo tango ba ko lobete to kutani na mwasi azana problème abota kate. Mwasi wana atamboli. Soki a posé mobali ne likambo na mobali na ko yebisa kekende ko tambola yo moko. Mwasi na koki kozwa pe kisi ya solo. Mais lokola pe problème wana so singa ke bakuta na bango mibale na mobali akokende te pona mobali o azali na Afrique azala za na poto mais aza africain pour lui donc il y a un problème à kobota. Non, il y a yambo ezali boy. Na tangu mama oyo azali femme oyo azali na ba problème ya stérilité. Oui. Oyo nanu ezali proclamer te pas un médecin que elle est stérile. Oui. Donc tango azali kokende ba consultation na ye. Même le médecin lui-même interpelle toujours l'homme. Mibali oyo ba santé taka pona ko ya consultation te. Maman, couple ya modèle wana okoki jamais ko benga mwasi wana zali stérile. Jamais. Pourquoi? On a dit consulter la femme, on a traité la femme, ba pesier ba cliché, mais ali ko senga a accompagner ngona mobali. Ba pesa ka ba rendez-vous, ba pesa ka comment ba jour o ni ba ko sa couple. Mais pour ba comme na niveau wana il faut ka papa ali ka payer na consultation. Yes. Payer azwa o ya ba kisi. Akoki ko zala. Ezali na ngambo na biso ba mama. Alors qu'il y a un problème, tant que il y a frigidité, tant que il y a infection, tant que il y a une jeunesse, alors la casemi, moi ba complication wana pour na timing au banda longola qui zemi na tia ya kubala nde esala kama ba biloko wana. Vraiment c'est un sujet vaste. On ne peut pas terminer ça aujourd'hui. C'est un sujet vaste. Moi, je reçois ce sujet. Le temps pour moi de me préparer en conséquence. On va revenir encore comment sur ça. Comment est-ce que médicalement redresser la femme noire yo okobaki salolenge nini ngai sikona kozongela yo na mutuna na ngai ya kolobete toyebete mibale ebele akoki kozala nzoto ya kimobali na ye etele makangwe
bongo mai na ye ezali na capacité ya kobotisa te bongo mutuna wana ntango yo mama olobi ete baza na problème ya kobota te nga nalingi mama pase ayanula mutuna wana eza lolenge baza na baproblème ya kobota mibali wana po bamai na bango mpe ebeba moko so ebebi ekokobotisa monsi te koma lokolaka ndenge tobengaka masanga moko moisi. Mes abonnés, vous attendez ça? Comme moisi, moyen sala ebota bana ezate. Atali ki ya mabepe so moni na kati ya bamaki ya biso panzi yango kaka na kati ya maki ozo salela mleto omona ngo ebima mai. Eko détruire pe mama ki nyoso wana. Mai oza bien te. C'est-à-dire to lo ba papa. Oui. Il faut bozo pe ba traitement boka bo lo bakate ba mama nde bato bota kate. Bino nde bo pesa ba mama ba yambaka. Na yebi bozalaka na courage wana po bomona ba mama nde bazwaka bazemi wana ekende liboso me yo nde muto pesa ezala ya mabe ezala ya malamu ezala ka basi balandani yo nde opesa il faut ozo appeler traitement oyeba ke yo pe ozobela ezateka mwasi nde il faut kende mi faire soigner akozwa traitement lolenge nini pasi na ngai ye nzoto na etelemaka gwi ntango akosimba mwasi kaboye mbala yango nalobaki na expliquer awa kotelema na kokota eza eloko moko oyo bato basi bayebi kaka etelemaka ekotaka mais est ce que ozolandelake bord na yo ezotuta na kola mama normal poso ezotuta na mama mama kosala aza na kole na ye etengama eza lokola mbebo na biso yo oza kaka ona betaka na betaka ezokoma awa te eza biloko mibale différent ozomona soko ozala na mayele wana nyonso est ce que vraiment so nazokoche na mwasi na ngai ezosimbama na kole na ye na kote vraiment akendaka kokota po abwaka wana est ce que kotaka kaka vraiment place bana bavanda biloko nyonso nafoka kolanda. Donc c'est un peu compliqué. Bande ko balandi bozolanda ba mama et bongo mama est-ce que ezali na astuce to ezali na babiloko ya mobali oyo azali na capacité azapenza na nzoto ne wana tozwi tokena na terme ya mobali oyo nzoto neza normal bongo mai na ye ezali moke tango ezali ko ya kanisi akomi penza na porte zokanda azane na porte te asuka ki na nzela est-ce que ezali na biloko ya astuce ya bamindele te bokoki kosalela papa ya lolenge wana mama? Oui, il y a beaucoup des astuces et belé mingi, astuces ezali vraiment mingi. Bao bayebi, même na tindika télévision, bolimbi sipo na kubwa kache. Des problèmes c'est entre nous. Je pour love tindika. Vraiment yemoko ya papi ayebi ezali solo ya kobunga te bao balandangai déjà à l'époque bayebi ko mingi babengaka bayaka kozwa ya bango ba produit ya bololo comme ya sukali otobengaka bongo ba jus il y a des jus oyo et accompagner ka ba papa pona koyeba pona bupikiliki et puis pona kobongisa nzoto toujours l'entretien c'est très important dans mutunyo et puis le problème nutritif la baronne yozaka ozali banda ngalo biete yo limbola na papo ya azana bukiliki nzoto tele makabui bongo mai na ye ekomaka na nzela te ya lokolo zwi transport ya zando oko kende kingasana meka sosuki na limete te bongo astuce wana okuki kotanga ta moko soki balingi ba s'intéresser nango bakobenga me opesa ta mwa moko soki astuce ezali mwa ebele mais kotanga nyonso te ezali sur le plan alimentaire pe ezali oui sur le plan ya ba cliché pe ezali donc ba cliché bongo tozali koloba bongo ya bakisi ya komela o bon munela sa sali ya bongisi mais oyo biso awa na bio oyo ezali bio ezali ebele na ko pesa ndakisa ya mukie remède oyo papa akoki ko utiliser ba biloko toliaka na ndakisa ya concombre on mélanger yango na tangawizi ozui le gombo, hein, le légume gombo. Oui, dongo, j'ai parlé même la fois passée sur ça. Maman lambela yo dongo ndenge tulamba kate mama wani. Wana banza mama passé à koyeba. Dongo ya mwana mobali balamba ka ya ndenge tutsaka bepisi belé te. Zwa dongo tia le truc qu'on met à l'intérieur. Bicarbonate. Bicarbonate na ozu otemwa muke pe ozu nzeta fufuto lutu ya nzete bandika ka ko battre yango jusqu'à ce que ekobela okotia huile kaka huile de palme donc l'huile rouge okotia yango muke ekosenga yote otela biso biloko au goût bongo mama moko azali na poto ye huile de palme ezali te ya linga bikisa mama na ya même sans huile ba mama na biso basalela ba yaya na biso sans huile. Moi je suis allé en Bujimaï, j'ai appris ça chez
na mama babenga ba sœur mama mukolo nde abisinga yo boti mona mobali bana mibali babongisaka bango. Et je vous dirais que j'ai un bon garçon, pas seulement sur le plan visage hein, mais ouf c'est un homme. Waouh azonge pa mapasi wana stis ya kobikisa papoto zina no elema moko ya liboso ete ya telema kapi kasi akoma kana arrêté. Non nazana muke kaka nazopesa ba papa mais baza bao baza na bosenga ya ba mama oyo babengi na numéro ya famille TV News to contacter bango boko solola na bango on se sentir que tu as les problèmes là ou tu vas parler avec les dames. Colocagie de remèdes. Yes. Que nango na parce que bato apote biso na ebisi bango masanga mbila bango baza na ngote. Mais nazo ke ndeka na lombango somba koko na yebi ke bozala kana ngope na poto kuna bozala ba koko. Zo koko kaka lia koko na yo. Mais la mai ebele au mona pe ke ko bakisa mo vitamine na mai na yo à part wana lia dongo mbesu na solo mbesu na yebi ke yango ezala ka pepa na bino. So lia ngobongo e ko salo mo bien. Moko mo litungulu onyo bobenga na français za la rouge za la ya pembe wana otozala na moto. Wana za babio. Mama pasi na bakisi. Muto aboy ko lia dongo cru. Tia yango na kati ya mai. Voyez le bouteille d'eau, je donne un exemple de bouteille d'eau. Bouteille kaka ya plastique. Na longoli parce que to boy ko tia étiquette. Marketing. Tozo sela mutu te ba futa biso te. Yes. Donc au kati ba dongo na mike au kotisi ata na bouteille na ya mai. Au tie mai, au vandisi yango même pendant 2-3 heures du temps. Après ces heures là, bimisa extraire kaka mai wana jiwana comment na jiwana zai. Niveau ya zai wana yo mo na kata hein. Je vais mourir mes amis. Niveau kaka comprenez mon émotion. Yo pe augmentation zo sala ma pe zo bima ya fresh. Hein? Yo comme ça tisiko comme ça moi c'est on va benda mutu kawane zakani. Le frein. Les freins là. Ce qui banda utilisando suki na limetemba moko kingasana suka. Wana paka. Yes. Kakana émission na biso to le belekolo na biso na famille TV. Il peut faire l'essai à bender à juste seringue 5 cc. Là c'est OK. Yes. Quand tu es en dessous de 50 ans, il faut d'abord avoir 5 cc. Yo no leki 50 ans déjà au comment nango comment awa. Na kati ya nini comme ezo bima ezo mona na te. Non, ma passe ata yo mo kezalaka. Ezalaka te. Ko bien bongo to. Ezalaka te balandi na biso tozali wana pona kobikisa mabota. Ezali wana pona kobikisa mabota pona kosunga kozongisa baye basi bakabona kozongisa bango nesika moko. Bandeko lelo ezaki introduction. Bongo ba mama oyo tokozongela na tokoya na bango. Bakoya kolakisa biloko na bango. Bakoya kolakisa lolenge nini bakoki kosala pe ko sauver vie ya mobali oyo amiyebi te ke ngandenge na zaboye. Esengeli na koma na place abwe po mwasi nanga sa nini asepela ya solo tokolobela lisusu likambu ya irresponsabilité ya mibali. Toujours na ba mama. Tokozwa temps. Na lobela ki mingi ba mama bino boloba kité. Maman Passy, vous êtes d'accord avec moi non? Boyebi keza na ba mibali o baza ba irresponsable. Ba komisi basi lelo ba mbeya. Moi c'est comme na système ya 5-5 na ba. Mbeya moi musika mama ya motu ezali. Mibali ba komisi biso lokola ba objet na bango ya ko sela bango musala. Yes. Biso toye et pas na bango lokola ye abalinga pour na ye azwa charge na nga mama. Yes. Na ebité mama Passy soki likambango pe na libota na bino essayé. Bango bazo bala biso te pour la biso toya obotisinga obalinga una ye pa na ngande na koma obokola bano yo botisinga. Na futelo ndaku. Oui, et comme nango lokola lo mo boye. Donc bazui moi si lokola une objet ya donc toto le belande ni objet moko ya kosalela punda na ye ko ngande na baluki lo lenge bible lo baka ngande na zui punda na nga boye punda na nga onde falukela nga punda na nga onde mtefalukela nga. Non, tu imagines que biso bas to comment payer ça mibali na biso ba argent poche. Vraiment to kokota nango na muzindo vraiment batata bo tenir biso rigueur te tozali kati na émission na biso batela libala pe libota na yo tokomi na suka parce que lelo toyaki depuis tongo na kati ya misala na zuiba mama oyo toyaki kosala musala moko soki boko yoka makelele tozaki ebele
tozaki toujours na musala on a toyaki ko sala yango kala te bokomona yango vraiment na pesi bino merci mama pasi batumi baleto misato ba ebete olekaki na family TV News nazo pesa bande ko nyoso ba diaspora o balanda ka biso na bige na bossa na bino te ba pesa bino déjà kombo ba jasa a bossa na bino te kuna nazo tala papa Charles na États-Unis papa o yangai papa na lingaka mingi et puis Nathalie kuna na Belgique nazo pesa Samaton bibende l'original mbote madame Céline Chibola place aux alliés na pesi bambote po yo poza moi si lokolanga ba o nyoso balandi biso na pesi bino mbote la dame mbote na balandi na biso nyoso de partout na Kinshasa bipai nyonso bozwami bongo na bosanité na Suisse mbote mingi na yo Moïse Chibola mbote lisusu na Narcisse Kalamba na partir à Suisse toujours bongo total na ngambo mosusu Betty Bumbi et tous les amis Laurette Seya à tous mes enfants chéris je vous aime beaucoup coucou à vous et à très bientôt. Merci beaucoup ceux qui bomoni jika bonga miseki akomina suka wana na croiser maboko na pesi bonjour embote na président de président Ambroise Luyelu bakisele libinza na katia Ukraine na ba collaborateur na nyonso wana na moni Emmanuel na moni Beni Matondo na linga kabino mingi merci beaucoup na pesi lisusu mbote wana na moni na kena France ba partenaire ya Family TV News papa Marcos na France na pesi yombote a des prix toujours na France na pesi yombote na kie na ngambu Nathalie maman Pascaline de la foi mama ni mama ba partenaire toujours à Family TV News maman na ngai na pesi yombote na papa Gabi bambote belé na pesi mbote na papa Papi Abed mbote papa bao ba soutenanga ba commentaire na bino et sala kanga force nanga ndenge bolobaka toujours ndenge papa Papi alobakete ensemble tokoza toujours na force merci olingi émission commenter aimer partager ko partager toujours ba polémique té ba critique té mais partager ba émission ya pour sauver mabota to koma kozwa ba erreur na biso ya lobi yango nde komi ba expérience na biso ya lelo poto sauver mabota olingi jika s'abonner aimer commenter ngana bino to kokuta na soki Jésus-Christ de Nazareth azongité toujours avec les deux dames je vous love bye.